Yaya Musunija Masengo, Yaya Boa, Yaya Nawa, Yaya Mwanga, Tata Mubala, Akani Bolutele, Betu Bangunza ni Bolutele. Mbote ya masika bisika ina beno mekubakama na kulanda emission Kongo Jamona ina kena kupesama na nzila ya bizizi ya television TPT na kele tele pour tous betume kupesa mbote nange ina mekubakama na matwala ya kizizi ya television yenge samuchi kokila yayi mpolokie sekele ya kusamuna na mwana ya kanda ya ndombe so munu nipanga yayi aluembaji ya tinu loko ya bakala beto kusonga invité me tekila beto songa invité samuti beto kutonda munene ya mpungu tulendo tena nsangule bishikongwe bandi takala bandi takala ayaya malonga mambala wazetele muna Kongo wazetele muna Kongo wazetele muna Kongo malonga mambala wazetele muna Kongo wazetele muna Kongo wazetele muna Kongo beno bambari luyolamyo basongere beno luyolamyo matiasa beno ya lufyasa myota etata malonga kweka yele bala abimfumo walongo wazetele kumbanza Kongo kazetele kuna kulumimi kayele kota mumopanana yaya kipata vita tata malonga kweka yele bale wazetele muna Kongo wazetele muna Kongo wazetele muna Kongo matondo na ina betu kulanda mukunga ya isa mchinanzila nkwa tulendo kanange landa mbote ina kele misiku ya ngunza kanange kuzaba kuchachina na ya uveka kwa kurema ngeke kurema kanapenge kuzaba pesa busitu ve na ngemba ya moyo nina ina na lweko ya bakala beto kele na invité beto nge na munu beto zaba kupesa ya nina kele mbota buzitu na buzitu nyoso tumekuzonza tata mvulusi yenge kieno yenge kieno matondo bangeta bamekundima imeni na ntangu yayi beto ke kubakula ina kele kilezo ya beto kileso ya pipa yabake na kuzonzila l'origine Congo et sa religion. L'origine Congo et sa religion nina ina beto ke kuzaba kufutula ndinga na ina kele invité beto samchi yandi kusasumuna beto yiki kileso ya beto kezo la kuzonzila tata mvulusi na beno mweko kuisa beto zola zaba samna yiki kileso ya ina katikati ya beto na kukila yai matondo mingi mutindu kileso yai yakele samuna kuluwengi saba ina nyonso me kukondwa kuzaba ina kele tukalu sensu ya bisi Kongo parce que mingi kela wange kena kutala ba diplôme ya kena ndi mingi tala même ina kele mambo ya bwala yani zabave ya même histoire ya bwala yani zabave et cela veut dire que ça ne sert à rien na kwena kubaka ba diplôme ya mingi tandis que singi mezaba TTV yange moshi donc ni diamu na mutunu ke samuti bantu kuza kubakula na yako matondo mchimba mekuzonzila betoke kuzonza pena nzinga ya mangala samuchi betokele nba nzinga zoba kuna kubukila ballon national kikongo na mangala na bapangi kena loko ya le nord kena kuzaba kubakula ina kile kikongo ve bamekuzonzila kileso ya beto l'origine Congo donc bandeli oyo ya kombo Congo ya kombo ya mboka na biso Congo uta wapi kibonzambe nango tobenga ka religion ya bisi Kongo uta wapi yango nde balobi pona kosakola malamu ezali pona koyeba kososolisa bosolo toyeba kombo ya Kongo uta wapi kibonzambe na biso pesa miso dengenini yango nde tozongi na tata nkwa tulendo tozo nga koyeba esika wapi pesa mela biso kombo ya Kongo pona ni ba pesa kombo ya Kongo na mboka na biso yambona banda kopesa oyo ezali ba réponse na mituna na bino na kopesa nanu mbote na mpolo ya musongo oyo azali kuna na Kinshasa oyo azali représentant ya ngonza message kuna na commune ya Ngaliema topesi pe mbote pe na mbidi ya mambu oyo azali mananga na kuna pe kaka na mboka Kinshasa kombo ya Kongo ezali kombo oyo eutaka depuis mapata kuna na likolo na mpungu tulendo parce que toza eutaka ipa ya bakoko na biso na planète ka Kongo donc planète ka Kongo ndenge to batu baye bakango malamu te
ezali planète oyo eutaka la race noire ndenge tomonaka baplanète ezali ebele oyo batanga na kelasi batanga oyo histoire ya baplanète wana. Donc ezali baplanète lokola par exemple planète Mars, Jupiter, Lune, planète Terre, planète Vénus. Donc planète Vénus ni wana ezali planète Kakongo. Donc na lopoto Vénus na nzinga na biso planète Kakongo. Donc Kakongo ezalaka esika wana ezalaka ba ancêtre na biso avant que toyaka na planète Terre. Planète Terre ezali mélange ya race. Ndenge tomonaka par exemple que planète Lune, planète Mars, kuna pe ba mindele ba utaka kuna na planète Lune, ba mususu ba utaka na planète Mars lokola bazarab oyo, planète Jupiter esika ba asiatique ba utaka. Donc biso to utaka na planète Vénus maintenant na kati ya nguya mpungu tulendo ye apesaka nguya na ange oyo to benga kamfumu wamba pona kokela biso awa na planète Terre. Donc cela veut dire que chaque représentation na ba planète wana ezalaka na ba ange na bango pona kokela bato awa na planète Terre pona kolagisa bolingo ya Nzambe. Donc yango wana okomona l'ange fumu wamba salaka nzala panama mankenge lufuma okomona pe kuna yave akeli adona Eve oyo pona mindele okomona pe ala pe akeli Abraham na Agar pona bazarab kuna pe izwara aussi ye pe kuna pe akela pe izanagena izanami pona la race jaune. Donc yango wana ezali bosangani awa na kati ya planète Terre. Donc kombo ya Kakongo ezali planète oyo utaka pa ya bakoko na biso kuna na kati ya planète Vénus oyo tobengi Kakongo. Donc sikoyo na planète Terre bato tu oyo bakelama awa na mabele bayaka na système ya spiritualité na bango kibonzame na bango yango wana okomona ke biso baz africain tozali na kibonzame na biso ya ndenge ya kobondela mpungu tulendo na kati ya nguya bakoko na biso ba asiatique pe ezala bazara pe ezala pe baz européen. Donc yango wana okomona ke kombo ya Congo eutaka na motote au me eutaka depuis na planète Kakongo. Totondi tosepeli mingi papa kwa tulendo yango nde bino dwa kwa tulendo ya poso moyindo to na posa boso solisa boye bisabiso na bosolo nyoso bolobeke kombo ya Congo ya mboka na biso euta depuis na planète Vénus oyo babenga Kakongo. Mais tozomona biso nyoso to bayindo comme to euta na planète Vénus to linga ki to bengama mi benga biso ba Congolais biso nyoso to bien ba benga kachopa mobimba Afrika mobimba Congo. Mais pona nini ezali kaka na ngambo ya Afrique centrale bazo benga Congo e ba ngambo mosusu kuna ba Bon, déjà na kati ya makambo wana il faudrait que boyeba ke tango na ebandeli fumu amba sala kanzala panama mankenge lufuma to utaka na ngipiti o babengi Égypte lelo yo. Donc depuis kuna déjà tozalaka kana kati ya kibomoko. Mais différence wana eyaka c'est que bien après. Cela veut dire que tango tata nzala panama mankenge lufuma baboti bana na bango ba oyo ba marka histoire ezali bana mibale oyo babengaka na lukengo na Zulu Makeba. Donc na lukengo ye moto azalaka vraiment na kati ya makambo oyo ya losambo. Et ye moto apeplaka oyo ezali l'Afrique centrale et Zulu Makeba ye moto apeplaka oyo ezali l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc différence de kotaka wana mais ce que otali bien c'est-à-dire kombo oyo babano benga biso na kala kuna ezalaka ba ne Congo les Bena Congo. Les né Congo, cela veut dire que ba oyo bazali na kati ya molimo oyo ya Kakongo. Mettons les Bena Congo ba oyo ba ndimelaka kibonzambe oyo ya poso moyindo. Donc okomona na kati ya histoire tango Moïse ayaka zaka esclave déjà bosangani kotaki oyo ya ba religion mosusu wana ba pa ya memaka kuna na Égypte. Maintenant oyo bakangama na kibonzambe oyo ya kimoyindo bazalaka peuple Bena Congo. Donc na kanisi différence ya kombo wana à partir ya Zulu Makeba tango ye ayaka na mokili ye ayi na kati ya nguya oyo ya kosala bas invention ya kosala oyo ezali embellissement. Donc ye à se pencher mingi pona na côté de l'Afrique de l'Ouest. Yango na komona ke ya kotaka na ba système oyo ezali ya bankira ainsi de suite. Mais na lukengo ye maintenant moto akotaka na kati ya nguya oyo ezali ya molimo. Donc tango ayaka oyo na Éthiopie aye kokuta meta mama ngunu. Et mama ngunu tango basangani baboti bana ba yiko bota maintenant oyo tomonaka par exemple tomonaka oyo bato balobaka tango yiso oyo ndenge ba yebili yango mais ayiko bota oyo ba mapasa ba triplé. Donc ba triplé wana ezali nsa kumpanzu nzinga et nsa kwa zalaka na couleur bleue, représentation ya couleur bleue oyo ba bengi oyo zola bolingo et mpanzu zalaka na représentation ya couleur jaune.
oyo bayiko benga loko oyo to kokoloba bas ouvriers, cela veut dire que bas invention ngango. Et maintenant nzinga ye moto azaka na kati ya représentation ya couleur rouge. Donc rouge ezali couleur oyo ya lolendo, cela veut dire qu'il y a pouvoir. Donc ce qui totali bien na kati ya lingomba oyo ya ngunza ba couleur oyo ezali représenter pe reconnu yango wana. Donc lelo to komo mona bato bakomo lata ndenge ba couleur ndenge mosusu bazopesa ba mate ya kenongunza ko lata rouge te ezali ko couleur ya mabe te. Ezali couleur oyo ezali représenter na kati ya les trois fils, le reflet de la spiritualité Congo. Donc yango wana ke différence wana ekotaka kombo ya Congo ekota mingi na l'Afrique centrale. Maintenant il faut botoye bape tango ba utaka na Ethiopie ba ntsa kumpa nzinga wana batango ba longaka Ethiopie ba yaka oyo ezali na kati ya Congo diantotila parce que mikakatano elekaka trop oyo tango déjà makambo mabe ekotaka bandiki bonzambe ya bapa ekotaka na kati ya Egypte. Il fallait que maintenant bato oyo bazalaka ba bena Congo na molimo ya bakoko fallait basenga maintenant le nguya epa ya nzambe apesa bango mwesika oyo bakozwa kimia na kati na bango. Donc maintenant tango batiki maintenant Egypte ba yi maintenant na Ethiopie. Na Ethiopie yango wana maintenant ezalaka maintenant mbemba zulu moto abimaka pona kokamba bango pona kusunga bango na kati ya molimo. Donc le premier prophète africain ezali mbemba zulu. Et na kati nango tango ayiko kufu yango wana bango basenga maintenant pesa biso molimo oyo ko mema biso na oyo babengi oyo terre promise. Donc nsi ya nsi lulu etango balanda kango tiba yiko komete na Congo diantotila. Donc kombo ya Congo wana ewuti Egypte ewuti Ethiopie eyi na kati ya Congo diantotila oyo to bengi actuellement l'Angola, le Royaume Congo ezali esika wana elingo lobakeno biso to lokoti yango na nguya ya molimo. Mais quel molimo ya bakoko na biso oyo babano ko habiter na kati ya planète ka Congo. Donc yango wana omoni ke no ba oyo bayebaka reconnaissance bolamu ya kibonzambe na biso fallait que ba pesa kombo oyo ezali ya molimo oyo ya bakoko na biso. Donc Congo diantotila. Donc les esprits de nos aïeux qui nous a donné cette terre. Donc c'est ça un peu. Congo diantotila mboka ou bien mabele oyo bakoko ba pesela bato moyindo pote basangana bazala na kati ya kibonzambe na bango. Kibonzambe na bango na kati ya kimeli. Donc Congo oyo ezali terre sacrée. Terre sacrée. Donc mabele ya nguya. Bon yango nde tozo tuna lisusu. Bolobi bopesi elemo moko awa Moïse ndenge akendeki na kati ya Egypte bosanganie kibonzambe wana ekotaki. Mais yango nde bolobi lisusu ke bane Congo eza bato oyo banzimeli kibonzambe ya bena Congo. Non, il faudrait que oye ba bien bane Congo ni ezali ba oyo bazali ba ressortissant ya planète Congo. Cela veut dire que ba yindo tout bazali bane Congo ba oyo bazo reconnaître kibonzambe ya Congo. Maintenant oyo akot plutôt oyo azali na kati ya semblable ya ancêtre ya Congo. Maintenant oyo ndimeli maintenant kibonzambe wana yende bena Congo. Voilà. Ah to sepeli papa prophète oyo ndimeli bangonde bazo benga ba bena Congo. Mais na kasi na bana bena Congo ba oyo bandimeli. Mais tozomona mangomba yango eza boni parce que na kati ya bana bena Congo to mi benga mi bana bena Congo. Mais to komi na kati ya ba mbilinga mangomba ekomi ebele. Donc onzima ya mwana bena Congo toko sangana na kati ya mangomba boni na kati ba croyance boni. Mais non, croyance ezali quand même moko ezali croyance ya ngunza parce que déjà que lelo soki balobi déjà que chaque peuple azali na croyance na yepe religion na ye. Cela veut dire que ba mindele bazali na christianisme bazali na peuple na bango oyo ezali la race blanche. Biso tozali la race noire. Tozali pe na kibonzambe na biso oyo bazobenga pe kingunza. Donc lelo yo tout africain il faudrait que ba yeba que religion ya l'Afrique ezali kaka moko. Yango wana ozomona que lelo yo un peu bato musuba lo ke mebino bazolo bangunza kuna l'Afrique de l'Ouest bazolo bela vaudou. Vaudou ezali une partie ya religion ngunza. Cela veut dire que vaudou bango bazali na kati ya concentration oyo ya bilima ya mai. Ozomona biso tozali na kati ya concentration oyo ya nzambe mbala moko likolo na molimo na ye et na nguya oyo ezali ya mabele. Donc ezali une partie donc son total bien vaudou bazali bana ya bangunza. Parce que na lukengo ye moto azalaka na kati ya nguya ya losamu. Zulu makeba ye moto azalaka na kati ya nguya oyo ya bankira boketa pona ko bongisa mboka pona ko mema oyo ezali changement pe embellissement. Donc ezali ndenge wana.
Donc kondima ezali kaka moko na kingunza. Kondima ezaka moko metozomona bino bozoloba na ba oyo ba kangami na kati ya mangomba ya ba chrétienté, ba christianisme. Mais na ba oyo to bengami bangunza. Tozomona kingunza yango ekomi na biteni boni parce que to kokangama na quel ngunza tozomona nga na za ngunza ya boye, nga na za ngunza ya pakala songolo. Ngunza oyo molimo ya nkwatu lendo aye e oyo pe nzakomba zo senga biso eza quel ngunza oyo se ba indonyo so ba ka kongonyo to ba kusangana nango. Bon déjà na kati ya le Kambowana, il faudrait que bato bayeba que vrai ngunza azali chrétienté. Mais ceux qui tolandi ba oyo bazoloba ke bazali bangunza bazali na kati ya système ya christianisme. Toko zwanda kisa ngunza ko sambela te esika oyo bazo sambela likaso ezali te nsamba ezali te e bozo benga bangwana ezali bangunza te. Biso na kibokoko na biso ezali na esika moko te bato bazo bongisa makambo na mboka pe likaso ezanga pe masanga mbile ezanga. Mais ce qui déjà que biso tozali na kati ya milimo bakoko mais babiloko wana fo ezala mais tala mangomba ebele ya bangunza o bazobenga makenga na zali ngunza mais azosala likasu te na kati ya culte ni nsamba ezalité. Et mosusu il faudrait que bayeba pe vrai ngunza asambelaka mokolo ya dimanche te. Dimanche ezali jour ya ba chrétien. Ba musulman vendredi. Biso mokolo na biso ezali samedi. Mais pour na kopesa lokumu na bakoko na biso mercredi yango wana komona ke biso to sambela ka 2 jours. Mercredi pour na nguya bakoko et samedi pour na nguya ya mokeli tata nzambe. Donc il faudrait que bato bayeba ba makambo wana ba mosusu balobaka ke no ngunza lata ka couleur ya rouge te. C'est faux. C'est faux. Déjà lelo to dwana ndakisa na kati na biso na yuko citer par exemple nsa kopanda nzinga ba couleur oyo ezali ba couleur eutaka de ebandeli ya mbanza Congo ya Royaume Congo. Mais Royaume Congo ezali longola RDC Congo Brazzaville et une partie ya Gabon. Mais ceux qui les loyaux tozali bana ya Royaume Congo, il faudrait que to valoriser ba couleur wana. Mais to le sous ba couleur ya ba mindele te to tiango na nzoto na biso ezala lokola par exemple que donc ici eloko to kangama nango tozo boya makambo wana. Il faudrait que tozo na kata conscience bato mususu ba lobaka couleur ya moyindo ezali mabe. Non, doit par exemple mondele la race blanche. Couleur na yepembe non. Donc ceux qui bas européens bazo qui par exemple na enterrement bazo qui par exemple que assister ndeko na bango balata kanini pembe mais pembe wana ezali représentation ya couleur na bango parce que moto oyo ya kufi akoyeba ke ndeko nanga ayi na kati ya semblable oyo ezali ya couleur de peau oyo babengi la race blanche il faut alata pembe. Donc ba mosusu bazo yeba nécessité ngote biso tozali bayindo tango tokenaka na enterrement tolata ka couleur tolata ka noir. Mais pour n'être là ta noir pour que ndeko na biso oya kufi ayeba ke non ndeko nanga azalaki awa na kati ya côté lisangai mais azana couleur noire parce que couleur noire ezo pesa écran clair oya kufi akomona kaka écran clair yebi ke oya ezali ndeko nanga mais soki okena bilamo mususu zero maintenant biso tozobelela ba oyo bakendaka na kati na likambo oyo ya kibokoko na biso mais biso photo la tango na ba culte na biso couleur noire pour que déjà que bamfumu kimbango mfumu matua mama kimpavita bango kuna isika bazali bayeba ke biso ndondimili bango tozali na kati ya kilongo to culte na bango tata kwa tulelo donc la ta langue ya moyindo ezo lakisande moto oya kufi harmonie ya moto oya kufi na yo moto zali nanu na mabelo bongo a reconnaître Dieu donc écran clair na bimela ki voilà biso la race noire couleur na biso moyindo noir de to koko boya ngoti na ba culte na biso il faudrait que bato baye bango mais lelo yo komona ke moto moyindo azo kanga makaka na pembe mais pembe wana ezali la race blanche doit nani ndakisa ya liso na yo liso zali couleur noir blanc non mais esika nini etalaka ezali couleur noire. Donc il faudrait que tu pèses à l'okumu même à ceux qui n'habitent ezali moyindo. Donc cela veut dire que biso photo lata couleur wana pour que tozala vraiment elongo na kati ya kibonzambe na biso oyo tozo sambela. Donc tokoyo boya ngote même ba mupe tala ba mupe ozolota basuntani ya ba yindo bazotambola ngo na banzela tina na bazando bato bazo boya ye bangote mais soki ngunza la tika nwara ya komindo kite photo longo la makambo wana
faut tozonga na kati na ki bokoko na biso yango nde tozoteya na nguya ya molimo ya Nkwatulendo. Bazozongloba tozongela na kati ya kibokoko na biso, kibokoko oyo ya solo solo oyo epikamaki na kati tuka ya bakoko na biso pe totimbela yango bongo babenga biso bane Kongo ya bo solo. Yango nde tozongi na bino papa Nkwatulendo, tozolinga toyeba est-ce que ba ressortissant surtout ya Pointe Nord oyo babengaka Nzinzi, est-ce que bango ne surtout bane Kongo? Ah, mais déjà que na kati na Kamawana, il faudrait que batoba yeba que Pointe Noire ezali une partie oyo longwaka oyo bautaka na Royaume Congo. Parce que to bazobenga oyo ezali na Pointe Noire Royaume Luango. Mais bato il faudrait que ba yeba que na Royaume Luango ezali roi ya oyo ezalaka na roi Congo moto ayaka pona consacrer mwana na ye oyo banobenga Mwepuenya. Mwepuenya azalaka mwana ya roi. Azwaka zemi ya soldat ya roi oyo azalaka na sécurité ya roi et selon ba principe ya Mbanza Congo to ya Royaume Congo moto akoki kozwa zemi ya infériorité parce que ya azalaka déjà mwana mokonzi ko bana lisusu na inférieur ça dit que ba oyo bazalaka na sécurité ya roi donc impossible donc mwana ya roi abala kaka na kati ya royauté mosusu voilà donc selon la loi au ezaka na Royaume Congo ezaka mabe déjà mwana wana asaka blasphème il fallait que ba benga na ye selon la loi et tango longwa ka Royaume Congo fallait que ya metena ba zone ya Kabinda et ye na zone ya Kabinda a traversé à côté na ngoyo yango nde côté aye ko bala maintenant oyo ba benga ka mbimi mpukuta moto azaka le plus riche ya kuna fallait bala ye tango ba boti bana et kuna menda fallait sangwe ke kuna yepa ya Royaume Congo fallait que maintenant ba ya metena pona ko honorer bana wana. Parce que déjà tango ye moko azwaka déjà zemi ya soldat wana abotaka déjà ba triplé abotaka silo lilo et tumba moto azaka mobali mais tango yiko bala mbimi mpukuta na ngoyo baboti lisusu bana mibale mwe baboti meta mwe mpanzu na mwe tati donc ezali bana mibale wana fallait que roi sepeli pour la organisation pe na bala na bango fallait ba yi na ko assister yango tango meta ba yi ba consacrer maintenant reine comme yé maintenant azaka reine Mwepuenya mobile na ya comme maintenant roi maintenant bana ba triple oyo ba utaka déjà Royaume Congo il fallait que maintenant ba pesa bango maintenant ba royaume pe ya ko gérer ba petit royaume ezali maintenant Malongo ezali Ngoyo et ezali maintenant Royaume Luango oyo ntumba moto bakende kotika maintenant kuna mwana oyo bano benga ntuma katika ga maintenant kuna na Royaume Luango donc histoire ezali tosomona na kati ya le Kwilu tozomona ba kombo ya ba roi ezobana na ba mwe donc eza ba ressortissant ba koko na bango moto ba voilà zwaka ba kombo wana ndenge ozomona ne ezali oyo ezali kombo ya respect cela veut dire que dignitaire ne Congo cela veut dire que nous sommes des dignitaires des esprits Congo voilà maintenant pona ki royauté oyo ya roi Maluango et bana meta na mwe tati mwe mpanzu ozo comprendre ni bana oyo babota maka na kati ya royaume oyo ya roi Congo à travers Mwepuenya awana ngoyo esika ba consacrer ka bango etant que royaume. Soki tozongoli na mituna oyo papa prophète Awutaki Koyandola alobelaki biso makambo ya bato Afrique de l'Ouest bango bakangama nde babanguza me bakangama na kati ya kibonzambe akosalela kibonkira ya bana ya Bena Congo yango nde tozo leka na régie tosenga ba balancer biso oyo ezali bas image oyo eleka na département Loniari kuna na Lubomo oyo tata Nkwatulendo asalaki cérémonie ya mwana moko ya bankira oyo bitno bobenga ka ba sirène muzieti me ali na kati ya kibomoi azo vivre na biso me a mwana auta na mai a muzieti donc a vivante na kati na biso to mona bongo to na sima kuna to yeba kopesa mituna asosolisa ndenge nini esala makana kati ya kingunza na yope motoza na bana ndenge wana bon on se retrouver parce que lobaka faut chasser bas esprits de sirène wana est-ce que wana faut chasser mwana wana ozongisi na mai ou bien ndenge nini na kosala pona kokata balie wana ou bien na kotia yango na kati ya harmonie.
echo landa yango nde tozongeli motuna na biso na tata Nkwatulendo tolandi mwana oyo ya bankira bozosala cérémonie. Est-ce que bolobi wana eza elembo ya bato oyo bana ngambo mosusu kuna Afrique de l'Ouest pona nini bino awa na Afrique centrale bino bolobi ke bozalika kokangama na kati ya molimo ya Zakomba oyo lelo ekamba bakoko na biso depuis kuna na Ngipiti na Kipata donc Éthiopie e ba mema bino na terre promise ya Mbanza Kongo bino bozali kokamba makari na kati ya kimolimo ya Nzambe oyo bino lelo bobengi Nkwatulendo. Mais pour nani bozo landela makambo ya Afrique de l'Ouest bosalela kibonkira. Non. Problème wana peut-être bato ba yoki bienté ba yoki malamuté et na lobi boyeke ki vodu ezali lokola biso autolobaka bankira c'est la vie que boketa bilima ya mai ko solola bango ko senga bango ba service ainsi de suite ko en contact na bango ezali une partie o ezali na kati ya Kingunza parce que Kingunza ezali na 3 milimo tozana molimo ya Tata Nzakomba eza spiritualité ni wala o eza spiritualité tozali na milimo ya bakoko o tozobenga les ancêtres babiba les esprits de nos ancêtres mais tozali pe na molimo o tobela o tozobenga bamizieti bamikisi o bamikisi maintenant boketa donc ozomona donc biso tozali na kati ya 3 systèmes ya énergie spirituelle oyo Ngunza avibraka nango. Or maintenant bango kuna l'Afrique de l'Ouest bazwaka ka parti oyo eteni kaka moko na mikisi oyo bazobenga ki boketa kuna bango vodou bakangami kaka na wana tango bakangami kaka na wana et Nzambe maintenant a commis lokola na sima or que zali mabe il faut totia Nzambe likolo nde ye moto akela mabele na likolo donc lelo yo na kati na biso que soki tozo salelango ezali parti oyo ezali na kati ya Kingunza yango na komona na tango akala soki mwana zobela azali na banyongo wa mai il faut ba mema ye na ba mama oyo basali saka bato na bakisi bankira ainsi de suite soit oboti ba jumeau il faudrait ko bega ba mama bakisa bankira wana aya po basala cérémonie wana ni parti ya Kivodo karo fait. Mais donc biso awa na kati na biso que tokoki ko négliger parti mon côté parce qu'ils allaient les 3 esprits représentés par Nsa Kumpanzu Nzinga. Donc c'est les 3 enfants là. Donc biso le loyo ceux qui tozo sala la partie wana ezali obligatoire même na bamboka na biso tozaka na banda kona banda obega nzoba ntita. Cela veut dire que esika ezaki ba mikisi. Ozomona non? Esika ezaki ba mikisi ainsi de suite tout. Donc il faudrait que bato ba yeba que ezali partie o ezala Kingunza. Donc bango kuna bazaka kana moko mais biso tozango misato. Yangwana que tozo senga même na ba gouvernement. Na gouvernement il faut tala likambo wana ba pesa biso no fusque même journée moko oyo bangoza ba ko célébrer fête na bango. Il faut ba pesa biso obligatoire kuna to mona ka ba célébrer ba fête oyo ezali ya vodou mais fête ya Kingunza mo kolonine tozo senga na ba gouvernement faut ba tala likambo wana. Ezali kiboko na biso. Même si boyambi ba culture ba paya mais bino moko kobosa nangote. Donc lelo kukuna na ngambo tozomona le 6 avril les ali fête ya mfumo Kimbangu. Pourquoi pas basa la fête le 17 janvier fête ya mfumo Machua. Pourquoi pas ba sape opportunité na ba to oyo bazali na kati ya kiboko ko pe bango pe ba sepela etoke bana ya bisi Congo. Donc il faudrait que likamona isalama yango ne tozomema mate ya oyo pour que même na ba konzi pe bango moko pe bateyama afin que ba kota na kati ya repentance ba yeba ke oyo tozosala ezali bien te il faudrait que to sepela ça oyo ezali kiboko na biso. To sepeli papa Nkwatulendo yango nde bela ebengameli na bino oyo nyonso tu boza na kati ya mikakatano na makambo ya bonkira ya bonketa boyaka na kati ya lingomba ya Ngunza message bongo bayeba kobongisa e ko yandola mituna na bino yango nde papa twana tokomi na suka ya émission na biso mais tozoyeba ko bososolisa boyandola biso différence nini ezali entre religion donc kibonzambe na kibonzami nzambe donc oyo babenga ba secte différence nini parce que bon déjà que il faudrait que bayeba ka différence ezali makasi lelo etango bazoloba ke non différence ya secte na religion secte ezali lokola okopesa par exemple ezali babiloko oyo moto oyo atingama kaka na eloko moko oyo batikela endenge balakisa ye tozwa exemple Chikumbi Nzobi ozomona wana ezali ba secte soko okangamika na Nzobi ezali secte soki okangamika kana Chikumbi ezali secte ba mindele pe kuna pe ezali
Soko kangamika na Saint-Michel ezali secte. Soko kangamika na Légion de Marie ezali secte. Maintenant soki bo rassembler ba secte tout wana ezala kana liboke moko na nguya ya tata mokele et comme religion. Parce que na kati ya religion ezali l'ensemble des sectes qui font le bien pour apporter une solution à la nation. Donc ni likambo wana ke bato bazoyeba ko tia différence te. Oyo ozomona ke bato wana azali kaka mwa esika moko azali asalisaka bato lokola mwa groupe de prière. Mwa groupe de prière wana ezali secte. Azali religion te. Ou komona moto quelque part kuna nonga boye na salaka boye donc soki le kolo boye ezali secte. Mais esika ya religion ezali les trois esprits disponibles. Oyo na yiko cité molimo ya nzambe, molimo ya bakoko, molimo ya ba mizeti otobengaka bazantité. Et na kati ya milimo wana ezali na kati ya nguya ya représentation pour na kosala bolamu tozali religion ezali secte te. Donc oyo bayoka kabiyoko yoko wana batikango balongola bomo bayaka. Déjà que bango moko bazomona ba numéro ezali affiché na écran ezali ba numéro ya religion nguza message ba benga même après émission toko pesa bango ba explication. To sepeli na yo moto uchi olanda biso twali na suka émission oyo balobi le 6 avril. Le 6 avril ezali ba consécration. Donc bato oyo bakoleka na kati ya nzela kimolimo kuna ekoleka na temple Vindulu et na mboka na biso awa Pointe Noire Nzinzi tobengi. Le 12 avril eza na lisanga monene kosalema kuna na bord ya mai oyo tobengaka Mubu la mer tokosala oyo ezali Malaki Makibila oyo tatankwa tulendo atelemaka pona ko belela nguya ya bankira nguya boketa wana po bango batelema pona ko zongisa makambo ya mabe e bokono oyo ezokota na kati ya mboka ya Congo pe na kati ya Afrika mobimba. Émission na biso epesa mokolo ya jeudi na ngonga ya 16h30 et na yo moto landi bien te olandelango na rediffusion le dimanche na ngonga ya 20h40 yango tolobi yeye.